Bonsoir la Chine, bonsoir la Chine. Bonsoir Maman Namukondi, bonsoir Emela Donna, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Maman Jackie Vegas, bonsoir Liboma Mokondi. Liboma Mokondi nazo yoka oli susute. Ba bonsoir na obisiko zali. Maman Namukondi de London City balobi nanga obungi, bazo mona oli susute. Wana eza message na pesi yo moto moko ablobi na pesi o message wana. Voilà, la Chine na pesi mbote na ba mama nyonso, ba papa nyonso. Ba mbote na bino, j'espère bo pasaki ba bon week-end bien. Awa tokomi lundi, j'espère ba bon lundi na bino et ba bonne semaine na bino. Vraiment ba mama ba tata tokomi siko na tango yo. Tokomi ko tala ndenge nini ya kolobela Karine Mokondi. Karine Mokondi nde nazoloba Karine Mokondi siko akomi siko atie siko vi na ye na serie atiki makambutu ya mabe. Alingi siko aswanye image na ye. Atiki ba crash. Alingi sikoyo aswanye image na ye. Donc biso sikoyo pe bato to salela ba émission biso ba mama na ba papa na bana na baleki na ba yaya to luka sikoyo pe to soigner image ya Karine Mokondi. Image ya moto eza très important. Donc Karine asala nyonso. Asala nyonso, abimisi kombo na ye, siko biso tokoma kolanda ye. Biso to landa ka ye, eza ba effort na ye, hein? Eza ba effort na biso te. Biso to landa ka ye, to landa ye, parce que asala ba effort. Ye moko muta misala. Eza te ke biso ba to sala ye. Alors, tant que ye moka misala, et biso to ye koya ba fanatique, donc toza obligé sikoyo soki asali likambo alingi lisu likambo wana te il faut siko to landa likambo wana elingo lakisa ke alingi sikoyo abongisi na mutu nyonso sikoyo azolinga azala na ye sikoyo na problème na bato lisusu te asi asalaka ba crash wana de 2014-2018 atiki na ye. Donc sikoyo akomi na Europe na Congo eza ndenge moko te. Et puis sikoyo pe azolinga pe a formé vie de couple na ye, azala na un jour na bana na ye, na mobali na ye. Donc sikoyo alingi te un jour aboti bana bakoma ko tala kasu makambo wana. Ba okuta na bango makambo wana mais makambo wana ekozala su époque bana wana kobota te. Donc du coup yango wana alingi te tokoma kosalaka tout la même chose. Ngai siko na kote na ngai na landaka oyo ya lobi. Elingo lakisa ke aboyi na ye makambo oyo ya mabe. Alingi lisusu te. Donc ngai siko mama fashion na kolinga pe na landa oyo ya lobi. Na kolinga pe na sala émission na yeba eloko ni na koloba. Na eloko na koloba te. Donc ngai sikoyo na komi kotala ndenge mususu. Ndenge ni toko avancer pour na Karine Mokondi, ndenge ni toko avancer ye pour na Karine Mokondi. Donc na ko salaka ba émission ka na salaka ndenge wana ndenge na te. To salaka ba émission la Chine nazo lobela bino parce que ba misu ba lobi tozo ko lisusu te okimi Karine Mokondi. Non na ko okima Karine Mokondi te naza mama adoptif. Naza mama ya adoptif ya Karine Mokondi. Même soka monanga te, même so ina mona ete. Mutu soko olobi ka aza mwana nga adoptif, aza mwana adoptif. Babenga ngo na ba français babenga mama du cœur. Mama du cœur, donc eza mère fashion de Nantes officielle. Donc voilà yango wana bozo mona nazo sala ba émission siko bino bolinga ba émission ka oyo ya kofinga. So etozoloba makambo normal bozo linga kokota te. Mais nga siko naza sikoyo na musala donc so bomona na osala ba émission neti tokomi lelo lundi eza moi passe pour na sa ba émission parce que nazozonga pe moi tard il faut pe na s'occuper ndako
fo nalambela papa ndenge nalobaka nasokipe mpe na mwana oyo ya oyo naza na ye. En tout cas la Chine vendredi oyo ezoya vendredi oyo le 4. En tout cas boye denga mpona na souhaiter jeune fille nanga mwana ntuka nanga akokokisa 16 ans boye denga mpo bosouhaite ye botindelanga ba joyeux anniversaire mpo nalakisa ye mpo asepela. Voilà la Chine. Donc voilà Karine Mokonzi azosenga biso to changer ba façon ndenge nini ya kosalela ba émission. Eza te ka tofingaka ezosala mpe mwa bizarre ezosala mpe bien te. Biso mpe bato misusu baotala bana mpe batalaka bamama mpe batalaka batata mpe batalaka. C'est vrai mais nga nazosenga bino la Chine bamama batata bandeko soki tosali sujet ya koloba makambo ya bien bokota baconseil mpe ezali bokoki kopesa mpe baconseil bokoki mpe kopesa mpe baide bokoki mpe kopesa mpe ndenge nini tokosala baémission. C'est comme ça que tobanda sikoyo kosala ate soki nalobi te ke soki babundisi Karine bitumba tobunda te tokobunda me na miniti oyo bitumba eza te il faut tosala baémission ya kopesa baconseil ya kopesa baide ndenge nini tokoyede mwana na biso akende liboso avancer na liboso. Voilà j'espère bozala d'accord na nga makambo nazoloba po sikoyo Karine il faut soigner image na ye ezala na belle famille na ye ezala na baninga na ye ezala na bato akoyeba na barelation akozala na bango. Karine faut azala na bonne image atiki na ye makambo wana tokole ye te epi totika kokotaka na CCC ya baninga. Ce n'est pas bien nga so na osala émission na nga natika ko chrétien muninga so na osala émission na nga par rapport ya Karine Mokonzi na kotaka na kopesa ba conseil ba mama o balinga bapesa conseil boya kopesa eza te ke topesa conseil po to finga Karine eza te conseil po to dénigrer Karine ou to humilier Karine. Non ba conseil eza ebele ngai na kolinga tango mwana akendeke libala mama zalaka na libala na yo bien même soki oza na problème zalaka na problème na yo kanga yango na motema tant que nanu ekomi penza gravité zala nango yoki ndenge alobaki lobi nalandi émission na ye alobi tant que le plus grave ezali soki mutu akufi tant que mutu akufi nanu te y a pas mort d'homme mort d'homme soki mutu akufi wana penza pema mutu esili ekomi vraiment grave mais soki likambo ezali faut kobongisaka il faut kozalaka motema moto te. Donc tozala nano na façon na ye ndenge alingelaka tosalela makambo moni ye azalaka na motema moto te asupportaka makambo mais bao baza na motema moto ezala ngai ezala nani ezala peu importe ezala mamana ezala mama fashion ezala nani tozala nanu tomeka nanu kosupporter tomeka nanu kosala baémission mama naza su na 2 messages nazotindela en même temps po yoka mama mosusu alobi na nga liboso banda osala baémission ya conseil mais mpona nini ozolinga su kosala baconseil wana te wana eza 2e message mama mais naza nango ebele nazweli yoka oyo eza nécessaire mibale wana moko alobi mpona nini bazomona olisu te okimi Karine mususu alobi mpona nini ozozongela baémission na yo wana obanda opesa baconseil babanda osepela nango mpona nini ozosala yango lisusu wana ka natangeli oka 2 messages wana. Voilà nazongi lisusu na sujet na ngai. Donc sikoyo Karine alingi te azotambola na nzela batia ye musabe ye wana no aboyi na ye alingi na ye lisusu te alingi na ye asala vie na ye azalaka so na problème na bato te azalaka te azotambola azotala gauche azotala droite non alingi azala na kimia yango wana azoloba na biso totika baguerre wana alobi te ke Karine alobi te ke soki babundisi ye la Chine ebunda te non alingi na ye su koswanaka na bato te chrétien na ye lisu bato te biso sikoyo tosimbaka bato wana te nayebi te so bocomprendre nga makambo na oloba aza na ye su na problème na bamusicien te biso sikoyo tofingaka bamusicien te soki aza na problème na mutu ye Karine oloba na biso ye moko de toute façon akoloba ngo
nalingi nanga ba problème te botika ngai wana ça veut dire kaza na problème na mutu wana mais biso na minute oyo aliza su na problème na ba musicien te aza su problème na bato te biso siko tokende kotumolaka makambo te parce que ezosala bien te ezosala neti ndenge ye moko alobaki ezosala neti ye nde mutu azotinda bato bafinga ye mais ezalaka ye mutu atindaka te Karine Mokonzi atindaka mutu te ke afinga mutu Karine Mokonzi te atindaka mutu te mama fashion sala émission fingelanga mutu boye non asala yango jamais biso nde siko ntango tomonaka makambo oyo basalaka Karine Mokonzi yango wana tosalaka baémission yango wana tofingaka bato wana parce que mwana wana afingi yo te mwana wana alobeli yo mabe te mais yo mpo na nini bozolobela ye mabe biso siko ngai na façon na nga na yaka na ndenge wana mais oyo te nakende kofinga ya Antoine non wana vraiment eza babitide na ngai te eza babitide na ngai te nakofinga ya Antoine te parce que ngai famille na ngai eyebi ya Antoine très bien donc nayebi famille ya Antoine très bien famille na ngai eyebi ya Antoine très bien donc nakoki kofinga ya Antoine te quel que soit donc voilà et puis ndenge eza boye mokolo abanga mwana muke abanga mama abanga papa mukolo pe abanga mwana muke mais eloko nazosenga bana mike botika kofinga ba mama eza malamu te kofinga ba mama banzoto bozoyebaka nazoloba bolimbisa ngai tokende pe tozonga la baronne olimbisa ngai loba pe na bato bana mike pe batika kofinga ba mama po ba mama wana pe balobelaka yo ba mama wana pe ba supportaka yo baza ba femme na yo mais tant que bazofinga ba mama ezosala kitoko te ezosala kitoko ta muke te ezolembisa pe ba mama misu pe bazobanga koya kokota na émission po sino bakofinga bango ndenge bafingaki mama na nzoto ya mama na ye nzoto ya papa na ye donc ozomona ba mama misu baza na besoin baya kosalaka ba intervention na bango siko bazoba so ba repérer kombo na ngai voix na ngai même pas kombo so ba repérer voix na nga le misu bana na bakofinga nga ozomona eloko ezokimisa pe bato yango wana po mutu soko oswani na mutu moko okoko oswanisa bato nyonso te soko oza likambo na mutu moko ozalaka na likambo mutu moko wana mais sikoyo ekomi sikoyo kosangisa bato nyonso kofinga bato nyonso eza malamu te ezopesa kitoko te ezolembisa bamama baza na besoin Karine wana nazoloba soko oyoka émission Karine bamama baza na besoin basoutenir yo et pas mère fashion mais modèle bafingaki mama na bamama babangi penza babangi bazongi sima babi bafingi mama na lem supenga so na ko intervenir un jour barofinga nga ndenge wana donc il faut pe siko côté wana Karine Mokonzi obetela pe c'était ba jeune na ba jeune fille batika kofinga pe ba mama motema mama fashion eza ya motema ba mama nyonso te motema mama fashion eza ya motema ba mama nyonso te mama fashion asupportaka na ye makambo me ba mama nyonso basupportaka makambo te donc yango nazoloba totika makambo ya kofingaka ba mama ezala mwana mwasi ezala mwana mobali mama mutabotaki ye ezala papa ezala mama mutabotaki ye ozomona donc nazoba na sens wana la Chine bozwango mabete po nga na lingi te mama fashion alobi boye non nazoloba en général nazoloba mais eza très important kofinga ba mama eza mabe siko na lobi boye na sens wana parce que ba mama misu ba pesinga message biso toza na besoin intervenir mais tango toyokaka bana wana bazo respecter ba mama te ezosala biso somo po toya kosalaka ba intervention na biso ba mama boya kosala ba intervention bakofinga bino te baosala pe lisusu te peut-être basalaki erreur mais baosala su erreur wana te yango wana nazopesa bino message ba mama boya ko intervenir bobanga te Karine Mokonzi alingi na ye lisusu ba problème te alingi pete bato bazofingaka ba mama alingi lisusu te boyokaki na émission na ya lobaki donc vraiment la Chine tozala ensemble tosala musala ndenge na lobaki mutu na mutu asala musala na ye mais a dénigrer musala muninga te a rabaisser musala muninga te a diminuer musala muninga te donc ngai déjà na sina zwa ba humiliation ebele ayeboloba te asalaka nini aza professionnel te mais esala nango eloko te wana nga naza motema mama na supportaka na ngai mais nazosalaka mpona bamama misusu bobanga te
makambo échanger boya kosala baintervention na bino oyo aza na posa ya kosala kointervenir mpo apesa mwa Pierre na Karine Mokonzi boye oza na posa opesa idée boye oza na posa opesa nzembo na yo Karine ayemba boye problème eza te en tout cas porte eza polele vraiment na suki wana la Chine bozala bien vraiment nzambe apesa bino makasi mpo tosunga Karine message mosusu nazwaki ndenge nini tosala yo lingi suko batia mbongo na Western Union te c'est normal parce que neti ndenge nasalaka live ofuta na expliquaki yango bien so na osala live ofuti mbongo na carte bleue na ekobimaka akombo wana nde napesaki exemple ebimaka Mère Fashion ekobima te ba données bancaires na ekobima te bobangaka biloko ya ndenge wana te toza na monde ya technologie eya te parce que soki bofuti na bomona bamama mosusu bapesa batia ba 5 euros ba 50 euros bakombo na bango ebimaka oyo eza na kati ya YouTube. Donc voilà na suki wana la Chine bisous ba bonne soirée na bino ciao 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 c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.